naye kolela bandeko na ngai to bakundama na Europe le 25 novembre bato to bakufa bakobima bokomona apocalypse. Tant yo kei na tombo moko boye o ezali ya bamindele o ezali ya koko moko ya mundele ozoloba makambo eza na efete mutu azoya po aloba na ndenge ya mabe carrément. Premièrement, si quand nous tombons dans nos aniatiza yete. Mona mobalo farira. Ifa kutana na papa Kimbangu. Ifa kutana na bamakila ya bakoko na biso, bamakila bandeko na biso o eza kotanga. Mona mobalo farira. Oyo zoluka yebake makile ko sopana. Kanga date lelo émission to sali. Bon, mon réalité au salamana ndoto ya type wana oyazo ko bousculer batu oyazo linga azo faire voir que y a azali fort par rapport ya batu nyonso na yebishi yo boye pona ko répondre yo concert ya Fali et ko beta elo moko e salamate mais slogan vrai ou faux ce qui a continué na marge wana a ozala décédé mais ko de lire raté loko za naturel et lire raté. Mais connaissance ou ya mabe ou yebi angote ne ba kotsarango eloko mabe en réalité ko deli akate influence ni ezalaka le moment muta kabeli mutu mbongo apesi mutu azo recevoir mbongo wana et mutu aza mutu bisala mabe. Premièrement mutu akabeli ezana éducation pour éducation babota manango bon ndeto zuzara boye na mokili photo e bango tozana ba tendance ebele. Mutu mususu azali élu de Dieu. Ba muto ya recevoir mbongo aza muto mabe tendance ya mawa azo senga batu na monde na bango invisible ba pesa ye détail yo rôle na yo pour jouer ka yango wana pour o recevoir ka et pas na yo na monde na yo ozala puissant. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Njimba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Merci de la confiance et de la fidélité au message à chaque temps dans la télévision, la chaîne qui vous ressemble, la chaîne Ekokainayo, chaîne Ekokainangai. Merci infiniment à m'abonner à Bissonion sur Balanara, bravo Jésus-Christ. Puis na ba oignon sur Bazalara chaque temps sur Monsieur Koti. Na Biso télévision Bazara la première ya ko aimer, la première ya routine la notification. Merci infiniment na Binonion sur pour na obosa la carte sur Biso télévision. Merci aussi à notre sponsor Oazali Jésus-Christ de Nazareth. La grâce na eux, donc comme il y a plus de
200 000 abonnés, ce n'est pas donné à tout le monde. Depuis 100 000 batunions sauté. Merci vraiment Nayo Nzambe parce que ça là vraiment Ndengo Lakaki Bisope et Eko Kisama. Merci aussi à l'équipe technique à Chebiso Télévision. Là, je vois Denis Monsolo, Elias Nandoko, Laurent Matembo, ainsi qu'à Thomas Fabien Ozali Thomas. À chaque temps, prière naïs efficace pour la Chebiso Télévision. Merci aussi à Clarisse Wechi, la présentatrice, la présentatrice Bravo Jésus. Merci Nabino Babone Oyo, il y a Bravo Jésus. Na grâce Nabino, na canal Nabino, des Bravo Jésus, et puis si influence to comment 200 000 abonnés. Merci vraiment parce que vous avez lien à chaque type de Nabino pour émission, to chaîne, il y a Chebiso Télévision et comment Oekomi. Merci aussi à mon patron Chukimo Kadi pour nous faire confiance, il y a Roleka pour présenter l'émission, la Chebiso Télévision. Merci aussi à maman Lady Moukadi, merci à la famille Moukadi vraiment. Merci aussi à mes familles Sinandoko. Là je vois tout le monde où a participé à chaque temps émission dans Gekoti par le Barawa ya musala malamu boyna boynion so encouragement na bino. Merci na famille Sinandoko Mobimba. Bandeko balandi au message toujours comme on ngai Elias Sinandoko. Ah, il y a message ko yambara banganga yambaka toujours un maître spirituel. Ouais. To yambara toujours un maître spirituel via réseau et connaissance pour nous baxer un plus. Dans ces derniers temps, au sosa ignorant, au yebate de quoi écouter, de quoi faire, au risque au bébé ça à venir. Moutuna Nambi il est là à maître spirituel. Comme vous me savez, rappelé déjà dans Chebiso Télévision. Mais si j'ai OABC na sur ma caméra, je étais vraiment intéressé par rapport à la sujet à laquelle na ko partager na bino elongo. Influence ni ezalaka le moment où au kabeli mutumbongo. Biso nyonso ne to vivra boto kabela mutumbongo. Ce ko kabela mutumbongo, azam mutumala mutumabe. Tant yo kabeli, yo muto kabeli, le moment muto na sengo merci. Influence sur les arani. Avantage dans les arani, désavantages dans les arani. Auto yamba maître spirituel, sera lobi mabe. Ciao na commentaire. Sera lobi malam, salela o ya lobeli. Maître na passion beauté. Bonjour. Bonjour, monsieur Eli. Merci. C'est moi qui vous remercie parce que grâce à Bino, nde batu batala rangai. OK. Ngane mtu na remercier Bino, na remercier na plateau na Bino kitoko chez Biso TV. Donc on est vraiment ndako na Biso. On peut s'abonner na Biso Mbote. Oui, na pesi babonner na Bino Mbote par passant et na pesi babonner oyo baza par intermédiaire balanda Rabino, na pesi bango Mbote mingi. Donc voilà. Comme nani mais nga za mutu akobosana te batutu bayebi oyebi mais za mutu mususu azuli il baku première fois ya oyamba exactement naza guide spirituel maître Michel Aigle. Donc voilà, guide spirituel maître Michel Aigle. Oui, Aigle ezali slogan ya temple na biso et ya communauté na biso esika tozali. Donc sikanga pe nazali pour moi. OK, bon la plateforme na bino eza communauté si plateforme ezali na loba ngo nyonso na be mission nyonso na lekaka ngala zali représentant. Okay. Donc mon arabe église catholique baza basango bazali batindaka bango par-ci par-là yo kene représenter na Italie o azalaki na Angola qui représenté soit na mboka boye nenga pe nazali temple Aigle ezali communauté o biso to s'intégrer na kati ya communauté wana parce que ezali lo mo basalisaka batu tester et na notion oyo za nango na pouvoir ancestral na spiritualité grâce à ba recherche na ngai nde naza nominé na kati ya temple Aigle. Donc voilà. Guide Aigle aux alwa missionnaire au bakoko tinda. Exactement parce que temple Aigle ezali na Afrique centrale, ezali partout en Afrique centrale, toza na Cameroun, Bénin, toza na Côte d'Ivoire, tozali na Nigeria, tozali totambolaka partout na Angola et plus précisément à Kinshasa. Donc, on a un représentant plus ou moins dans 3 pays où on a représentant Kanalobango. À chaque fois, il y a des missions où on a les kaka. On a un représentant en Angola, on a un représentant en Bénin, on a un représentant aux États-Unis, en Nigeria, en Kenya. Donc, voilà. C'est tant au côté le rôle la membre de faire en mesure, ne comme guide, ne comme le guide. Faut les gars étape. Au les gars étape. Expliquez-moi parcours, non? Ezali, toute communauté. Quand on dit communauté, tous en a biloko ezalaka, tous en a église catholique, tous en a église Kimbangu, tous en a église o ezali partout dans le monde, ils en a communauté nango. Communauté ça rôle mutu ya jouaka. Mutu mso aza uniquement pour na otanga ba verset public, mutu mso aza uniquement pour na ko recevoir batu, mutu mso aza uniquement pour na ko soutenir batu ko sala ba guérison. Ko traiter batu na ba bosenga na biso ezali. Donc on appelle sur le roi exemple.
donc biso tozali sikoyo ba représentant oyo to traitaka oyo to salaka musala mais na kati wana ya communauté ya temple aigle eza na ba rôle bato ba jouaka donc voilà Dis moi ça va. OK, la kati ya communauté eza na rôle par rôle ni le comme guide spirituel par rapport ya rôle na yo. Exactement. Grâce à ba recherche na ngai Okay. nde na minute oyo na koma guide spirituel donc biso toza pona ko recevoir bato na bosenga oyo baza nango besoin na kati wana eza pe na bato soko lingi bapesa enseignement bato pe baza bakopesa enseignement soki oza na posa okoma membre bato mosusu pe baza bakoyamba yo okokoma membre Na mo mukuse ezali administration mobimba eza na kati ya temple aigle toute communauté tant nazoloba bato baza ba mayele bazo comprendre nga lisanga donc voilà na mo mukuse mission na yo comme guide spirituel ezani mission na ngai ezali pona ko guérir bato OK ba problème nyonso bato baza nango biso tosalaki ba recherche na lobaki bien pour tout s'intégrer na kati ya communauté wana eza lokola sango ou lokola pape oyo azali na église catholique po koma pape eza communauté na été eza batiaki ye na place wana avant batia ye na place wana batalaki capacité na ye performance na ye nde bazwaki batiaki ye na kati wana ndenge biso tozali pour le moment simplement guérisseur te parce que toza pona ko guérir loba na langue wana biso siko tolingaka eloko wana te oyo lobi wana biso toza pona ko soutenir kaka bato pona ko aider bato parce que guérisseur eza na ba ndenge belé mutu muso okansanga nganga mutu muso okansanga mutu moko boy donc biso toza to traitaka naturellement donc pona ko mo wana na lingaka ne mo pona ko employer yango bien pour mutu muso akenda ipa ya nganga ibisa guérisseur tant yo tchengai donc sangisi biso esika wana OK donc voilà vu que oza pona ko aider mutu sujet ozwa ki vraiment ya rubenga yo pe ya kutuna yo par rapport ya aide vu que oza pona ko aider mutu influence ni ezalaka le moment mutu akabeli mutu mbongo apesi mutu azo recevoir mbongo wana mutu aza mutu misala mabe mais mutu akabeli ye aza mutu malamu est-ce que le moment akabeli mutu wana aza mutu misala mabe eza une influence oyo ekomeli ya négativité eza une influence oyo ekomeli ya bénédiction? Oui, merci beaucoup pour nous répondre à la réponse nangai. Oui, makambo lobi là vous avez bien dit l'influence ezali tous on a deux tendances. Okay. Premièrement mutu akabeli eza na éducation pour éducation babota manango. Mutu nyonso akabara quelque soit za na mbongo ebele mais ayebi eloko babengi ko semete ko kabate. OK. Éducation. Éducation. Donc mutu akabeli azana innocent ou aza innocente. Okay. Ya kokaba yoki mawa po azana domaine wana azana don wana ya kokaba azana éducation wana ya kokaba mutu ya recevoir mbongo aza mutu mabe eza na ba tendance ezaka mibale mutu mususu akoki kozala ndoki donc na vie actuelle rôle na ye oyo ya jouaka yango wana kaka azosenga bato apesi tendance ya mawa azosenga bato na monde na bango invisible bapesa ye détail yo rôle na yo pour jouer ka yango wana pour o recevaka et pas na yo na monde na yo ozala puissant d'où ozala puissante ya makambo oyo ya mabe oyo salaka parce que makambo mabe balakisa yango bato te. Okay. Mutu aza mutu mabe so ilelo lingo yiba mbongo na studio awa esika yo ozali oyebisa ba réalisateur te o baza awa ezali cousine interne pa na yo moko ezali ba mutu abeli sida emso mama na ye moko otika oyebisa te gaza malade bo keneka na ba hôpital bazo traiter bango ezo tenir compte te o sotoka fin de fin akufi soki message wana bapesa ki te bokoye bapete bokoti bandoki bokoti makambo belé donc question na ngai deux réponses na ngai yango wana na pesi yo Wana première tendance. exactement. Alors la deuxième tendance? Deuxième tendance loba pour na comprendre plutôt tout faire comprendre ba téléspectateur ba Hollanda biso. Le moment oyo à recevoir azanet démon nga muto na pesi na bonne foi na pesi na bonne volonté na pesi na compassion nyonso parce que achaki aspect ya muto azana difficulté. OK. Siko compassion na nga wana to mawana nga ka muke wana na pesa ki eloko ni azani muto solo kwa wana
ata lobby maloba na négativité ata lobby maloba nyonso le contraire et ko zwanga pe bon nde tozuzaka boye na mokili fo toyeba yango toza na batendance ebele moto mosusu azali élu de Dieu mpona loba mpona lakisa mosusu bachrétien mpo baloba parce que biso mpe tolobaka nzambe yo po ebinzambe te nayebi nzambe te tokontemplaka nature tobenga yango kaka nzambe parce que bato balandaka biso bato basambelaka yango ya balobaka parce que wana eza baécrivain bakoma nga naloba yango a tout le temps tokokotaka te na illusion ya bato ozolanda eza baécrivain bakoma mais tokontemplaka mingi nature eloko eza naturel donc fui ndenge ebotamaka yango moko ezobotama de plus en plus na même nzete wana eza kaka na stabilité ya gu wana olandi yango wana mpona loba na yo bato mosusu baza mpona répondre yo na question na yo bato mosusu bazali grâce divine esalamelaka bango moto mosusu okokombattre ye aza na ni sécurité aza na ni protection mais grâce divine wana ekombataka bango epuis na baentité ya libota na bango balandelaka ye balingaka kutu te moto asala bango maje moto asala ye baje na domaine ya spiritualité o moto moko akoki kotake bango tout tant olala komona olali ndoto olali ozolota ndoto bazokombattre yo mais moto moko aye wana mosusu ya molai ya mbinga azobundisa bango mosusu ozokoka te bazalaka baentité ya libota bango nde babatelaka biso eza mpe mosusu aza mpe motakala bapesi ye mpe eloko do akabeli mpe moto eloko bafrene mpe vi na ye yango nalobaka motu fo asalaka barecherche parce que tokomi na temps de la fin fo osala barecherche mpona koyeba komi blonde okomikanga par rapport ya grâce divine oyo toza nango moto kotambolaka kaka boye te fo ozalaka moto oyo oza blende epuis basécurize yo bakanga yo mpona bato wana ya mabe na nzela na danger wana ekomela yo te donc voilà quand nde toso bazwi likolo ya aide là eloko nini esalaka moto aperdre grâce divine na ye eza baréalité ebele moto oyo esengaka perdre grâce divine eza na banzela ebele ya basi ya bacamarade to bana voler moko parce que il y a plusieurs personnes tant eza pena mingi te na moni ya bozwaka bato ba 30 minutes comme il faut oui émission ça 30 minutes oui mais eza na moto mosusu olinga yoka de point sur le zine à comprendre au nini yo lobby pour ebaki sa connaissance savoir na oui. Quand on va na première volée to tuni bien que et là on ça la moto bungi sa grâce divine na ye pour comment exposer lorsque moto ça la grâce divine ici tu comment exposer exactement opinions sont négatives et qu'on a pouvoir ya royal likolo na peut dominer nakoloba boye nalobaki yango déjà mpe nazo répéter yango moto mosusu aza moto ya mabe asalaka ne mpe mabe mais aza na grâce divine oyo ya baentité ya libota na ye oyo babatelaka famille na ye omonaka penake omona moyibi mais azozwa temps ebele azorumela azoyiba bato osala mabe mais aza na grâce divine soki oye na menace ya mosusu mpe kozwa yo te mpona baentité na bango ozolanda baoprotege ye oyo ya bato mosusu oyo ezalaka ke azali eloko eza te mosusu baentité na bango batika bango na tout entour esika ye azali aza na bato oyo na circulation na ye babloka bango bien bakanga ye oyo ayebaka te sans le savoir ozolanda oyo ezake bameki yo mpe boye bazwi yo baempoisonne oyo mpe parce que bato mpe baza oyo basambelaka bato mpe baza ebe influent oyo eza descendance en descendance baentité na bango mosusu bakoko na bango mpe bato na bango basalaki eloko moko boye basundola bango okomi mpe mokonzi tozomona bato ebele akufaki na poison batindi na este kuna babetaki ye masasi tozomona bakonzi ya mboka baautorité abimaki na ye bien mais lokola grâce divine eza te baluki mpe na spiritualité bazwi te na physiquement boye babeti mpe masasi bainfluence bacriminel babeti mpe masasi akufi mais soki oza na grâce divine mosusu babandaki koluka yo bayebi ke obimaka 11h mais baentité na yo mpe balongoli yo te journal lelo kobima te du journal lelo bima no 14h barupe yo mpe bazwi yo mpe te donc ça se passe comme ça kaya to tuni mama bameba nini o muta sala ka pa bungisa grâce divine bambeba ezalaka ebele yango na oloba bambeba liboso ezali mosusu osanganaki na mwasi bo excusenga parce que eza télévision bato balandaka biso oui osangani na mosusu na mwasi moko ozwaki ye oyebi te oyo aza na kati bademo bautilisaka ye yo osangani na ye
okoki kobungisa pe grâce divine. Ok. Est-ce que ozolanda? Oui. Na génération na yo, emso ba camarade ba ami o besoin na bango du prochain. Bakoki pe kobungisa o grâce divine po basala makambo mabe. Bozaka na bango, boliaka na bango, bomelaka na bango. Na nzela pe ya bilamba, bato mosusu bazaka na ba genre du genre ke aza mwasi do aza mobali azolata na pe na mutu aza na mabe. Akobungisa pe grâce divine. Ok. Je peux arriver que dans un camarade peut-être un moussousou aza mona mobile même moi qui n'a tendance le roi mona moi si ça se voit, ça se voit parce que ça réalité ça une influence c'est ça réalité au monde parce que biso toza ba scientiste to sala mingi pouvoir ancestral to yibi makambo wana yango mona rasuki mutoyer peut-être na kata communauté na biso avant to salela e musala to consultaka e tant to consulter na simanango to tikate et puis to salier purification divine. Donc pour dire que et si ka tambolaki soki a tombaki na mutu amabe poto longola yango biloko aliaki soki bachelaki eloko amabe elongola ye eloko wana to longola ye parce que tout ça a purification naturelle. Donc o bazana besoin na biso ba contacter biso to koyebisa bango nini faut basala emsusu na nzela ozosala musala ezo tenir quantité bato zana bango baza mabe ba bendaki yo grâce wana biso to purifier ozosala makambo ezo tenir te purification divine na consultation pour ça la rango gratuitement. Consultation ou consulter to consulter nanu consulter nzambe non to consulter un client ou consulter client oui par rapport ya requête ya pesi nazo sala makambo ezo tenir quantité mais to gomeka mama koteza muto wa sala ba rituel ou sala ba prière na prière routière ezali na consultation prière oui prière rituel ezali et puis ezali cuisine interne na kolo bangwa te oui eza cuisine interne mais le moment où il y a na TV oui il y a na monté te na kolo ba pour la ni na profiter na pesa message moi ça très profond oui awa au pesa no message oui le moment où il y a na TV kolo ba et mon souci na 200 personnes mo beto 20 personnes mo boui ba na ba difficulté mambo loba baza touché or ça na poso obenga yo na idée na tango zo benga ibike bo sala ka jamais sacrifier mon énergie vite même so mona ke bo sali olobe loko wana na kati parce que c'est eza cuisine interne to kolo bon na TV muto obanga parce que eza na mutu moko ta linga sacrifice makila est-ce que pas na yo tango zo ba ke oui to c'est la pouvoir ancestral to c'est la eza naturel na naturel basta le contraire te moi muto aza mobile za la toujours mobile o aza moi ça za la moi c'est ba vous avez na posa énergie vite pour na répondre na réponse aux questions yo pesinga opposé ngai biso ezali nanu pouvoir ancestral ezali communauté na olo bango bien parce que bato alandaka biso baza bazobati ouais c'est toute une communauté tout ça la ba travail o ya ba sacrifice te premièrement tout ça la to contemplaka nature ezanini ezali ngana yo ni to lamuki na tongo pe mao to za nango eza nature parce que mutu moko ayebi yango te ninga zalaka ezate mutu moko te ayebi te ke ningi mwasa zo grossesse aboti pe mwana bimisi eza miracle eza nature jamais docteur moi ko ba mindele ba ko sana bango ba robot to mona na ba Chine na ba Hong Kong kuna na ba Japon na ba Corée ba sala ba robot mais au ça la différence o ya mutu humain na eloko wana ezaka différent parce que azaka na ba retard makambo ebele eloko o eza nature yango biso to contemplaka yango to salaka donc pour dire que biso to za na condition moko te o to pesaka quelque part parce que ezali universel ezali rassemblement ya batunya so musicien ou ezala marabout kutu o asimbaka kisa ko s'intégrer mais oui atiki makamna biso za posa makamna ete mais aye ko consulter biso aye ko lobana biso que naza na posa na salela o eza nature to ko pesa ba livre de savoir et to ko sala e conduite il y a pouvoir ancestral o eza naturel parce que eloko eza naturel ezaka na ba condition te eloko eza naturel ezalaka te ke liaka batu pe bomaka batu parce que to liaka déjà manga o liaka ngo o lia poso nango o kufa te mais so siko basali eloko mo eza artificiel supposons na ko loba basali gâteau batie chasser est-ce que yo lia gâteau bien lia ce sur les chasser kasi michopo e kanga mi pe lingio pour na faire voir ba téléspectateurs o bazolanda biso yango moni to s'intégra na
kati ya communauté na biso ya temple aigle to sala ka eloko eza naturel to pesa ka code ya o eza naturel to sala ka ba travail rituel o babengaka to kotaka na bakati ya ba mabota ya batu to pesa ka batu ba portefeuille du bonheur portefeuille ezali te ke ozalaka na portefeuille non mbongo ka ya libota na bino tozo pesa yo donc parce que soko bengi ngai mso yepsinga na zana mungala opesa mbongo te to ko utiliser nde libota na bino na ba entité na bino to solaka na bango to sala ka voyage austral ne na samna ko fana ko sala voyage austral et na yebi elo uninga na ko loba pona kota na kati ya libota na bino soki opesi ngai kombo na yo non au famille biologique ya yo ya libota na yo to fa na le roi banoko to sur la bena le point sur le zèle, deux pieds sur la terre. Na temple aigle aux juste là pour la connaissance et la spirituelle. Exactement. Comment on a eu mon Moussa ni osala non take noko pena Moussa lo sala ni tinga na ebi ke na za journaliste. La spiritualité na kenda église. Mais take noko na za journaliste na za cameraman monteur. Jusqu'au take noko pena. Oya lobisanga ba réalité awa oya ngai. Oui, parce que ba vie privée na ko etalango te. Parce que soto telemika na domaine na biso ya spiritualité et ancestralité na sala déjà na idara bat na soutenir rabat. Te tolongo na spiritualité. Tu es na partie physique. Na partie physique. On na jouaka. Wana eza muto na salisi mutu. Amoni réalité o bazali pe ba autorité ya mboka akopesanga pe pakemo na ko lobango ate. Naza jeune naza entrepreneur naza na ba entreprise na ngai. Et si on est dans un pousson, yango nazoloba na mbongo nga nazwaka sur domaine oyo zoloba wana naza entrepreneur naza na ba entreprise oyo ezali na financera pe ba entreprise oyo ezali na koloba te par rapport ya domaine oyo nga na salaka parce que yo lobi bongo o meminga lokwa na des tendances tendance na memi le sujet na ba métier na yo métier na ngai saka o wana o nga na salaka métier na mambo spiritualité mais tant que na tendance oyo daka naedaka par rapport aux entrepreneur ça devient mal gestion exactement yokana nuna loba est-ce que oyebi que so na société oza pe na ba option wana te eza pe na ba société oyo ko gérer le makambo wana est-ce que vous comprenez nga OK donc pour dire que ngai nazali guide spirituel naedaka batu na ba problème oyo ezali spirituel ou ezali ancestral nena idaka na bambongo nga na zwaka naza na domaine mon côté o nga na sala parce que nga na sala psychologie péda na exploiter yango na domaine o nga na sala parce que nga na ko monoka boye to solino plus ou moins 2 heures du temps ou 1 heure du temps na comprendre yo na identifier non que nano part ya spiritualité na identifier mbala moko na malobaka oyo zoloba nanga wana ba notion donc na ko loba na yo pe na ko zala pe un psychologue kozala nango eza pe pasi poza nango poza elo moya kosaka nango te ozolanda na kozala pe na koloba na terme moko na koyi kozala plus ou moins un juriste oyo tant ozoloba likambo nazo conscientiser yango directement nazo comprendre oyo zali mabe ou malamu donc na mbongo onga nazwaka yango na exploitaka yango naza jeune entrepreneur naza na ba société o naza en collaboration nango et na makambo so eza vie privée donc voilà bible bala mukuse o donne ce qu'on a yo moko ye mission voyez pas même na mutuka o eza plus de $17,000 parce que comment ça fait tant baguette yo mondi da mutuka o mona gango mais tout le monde na to kiti botino ya mona ko tuna plateau na mona mutuka tende merci beaucoup tango lo baguette na opesa ni par exemple code na opesa mutu porte-monnaie du bonheur mais on donne ce qu'on a yo moko nanu au commun monopole de capacité c'est pour la terre même sous la minimiser yo non ça se voit faut lo bana yo parce que o se pesande ba fan te ko se pesa ba fan se trop dit et ça na pas trop balanda émission oui ba to la émission ba mona le roi biso za neti na bino le moko mais tandis que yo yé oye na message o lo bila to tunyo influence ya kabila mutu ayo ki malobolo ba msu pousser alinga contacter yo d'ailleurs premièrement mutu ko ngala ye nango o lobi ya eza na atana na se à $17,000 et eza éducation ya mutu premièrement oye bango
bato basara na ba banque o basara na ba banque ba FMI basara na ba banque de Suisse lingolo bateke bango nyonso wana bazwaka mbongo wana ya banque ba utilisaka ngo comme pa na bango ngana osala musala na oloba bien mutu afutinga na domaine o ngai na zanango na likambu na plainte oye azopesa kasi mbongo wana tango yo futinga mbongo nanga ou 12% ou 15% ya likambu ozanango bosenga mais yango pe nazo bomba te eza musala nanga na osala et puis mbongo eza éducation eza pe discrétion yo ko mona na mutu quand même soit $7,000 même sur na banque na za pe bombe olandaka batu musu bayaka pona ba influence azo impressionner alati ba bijoux alati ba or mbongo eza éducation eza discrétion d'abord premièrement ya mutu azanango parce que moi je suis responsable je peux pas venir ici pona loba ba biloko eza yango te pe na yebiso ke nazana boye nga na osala domaine pona ko guérir batu pona ko activer batu tuzo pesa batu ba kodia o ya famille na bango o ebungaki temps ebele o mususu ezalaka bazana ba recherche nango te tuzo pesa batu yango netinga boye na na boulot te na bengo pesa nga porte-monnaie du bonheur mais oza de na musala ozo sala non na chio ni omona na boulot te na bengo pesa porte-monnaie du bonheur mais porte-monnaie du bonheur wana ezali na opesa yo yango na musala o ba opesa yo mbongo wana o yozo sala yango wana oko exploiter ngo na kati wana eza ko musala kaka poza na okoza pe na musala te peu importe okoza pe na musala te oza na activité te na libota na bino boza déjà na mbongo donc utiliser mbongo irancia babenga ngo na portugais ya libota na bino mbongo libota na biso ya libota na bino mutu nyonso azaka na richesse na kati ya famille pe libota osala peine na bato bakufa na kosala peine bato bakufa te nga na kosola na ba entité na bino entité akufaka te entité azalaka du temps au temps du jour au jour des années na bane o yokutu ozala obotama depuis de naissance na yo otikala pe komona bango te po yebi bango te donc voilà no benga entité pour nous porte-monnaie du bonheur oui okozwa kodia okozwa patience ya multiplication mais kodia ka sacrifice bato bayebaka te eza na batendance ya bakodia naza victime ya influence ya kodia okende kota mabe te non ke na kende kozwa kodia na yebi mutu azwa kodia famille bapesi ye na sima ozwa kodia famille au senti pena ke bato bando kufa 1 2 3 4 ekotaka na nzela mabe mutu aza na nzela mabe aprofitaka na kati ya kodia wana po yosala mo expérience nango yango na oloba obibi ekotaka na nzela mabe ekotaka na nzela mabe eloko nyonso eza ya famille richesse ya famille ezalaka mabe ti parce que nzela mabe ekotela moyenne nzela mabe ekotaka na ba famille nde tozalaka boye toza na bandoki baza na ba famille soki déjà komi kolia mutu sange déjà baétudia ye bakomprena ye ke ye aza ndoki nde à partir ya wana akose masquer tant besoin na richesse mo mutu moko azwaka yango akoexploiter sans le savoir ya mutu wana parce que ye aza na connaissance mosusu ya mabe nde yango monaka baexekitaka directement ekomi kolia bato mais kode eliaka te eloko eza naturel eliaka te ozolanda parce que bato baza na besoin na nga o baza na besoin nango baobenga nga na koexpliquer bango na hors ya caméra est-ce que vous comprenez nga ekotaka na banzela ya mabe na banzela ya mabe tango ekoti mutu mususu aza déjà mutu ya mabe amoni ke nazoliaka bato trop bakomi kotianga misu toza na richesse mo mutu moko aexploita yango azwa yango parce que mutu bakopesa oka ndenge mécanisme ndenge ezalelaka mais connaissance oyo ya mabe oyebi yango te nde bakotisaka yango eloko ya mabe en réalité kodi eliaka te yo mpona kodia nga azalaka déjà na oyo eza na kati na nga à part nanu kodia oyo eza na kati na nga nga mona yebi yango nazalaka nango so kufi siko kodia nyoki pana ni pa mwana eza biloko mosusu ntango tolobaka eza toya kosalaka baaventure te eza biloko mosusu eza initiation omoni ndenge oyo olobi ke oza réalisateur olobi yango ti ntango oza réalisateur oza journaliste eza eloko oyo mbala moko te okotaki obandi kosala mamo réalisation obandi mamo koloba eza eloko supposons otangeli yango bie balakisaki okolakisa est-ce que ozolanda yango eloko nyonso ezalaka na initiation nango avo opratike yango mpo balakisa yo yango du yo okoki kozala te okobenga mwana du petit à petit omoni ke fona tika mosala obandi obenga mwana obandi kolakisa ye ndenge nini pratique yango ya likambo oyo osalaka ndenge ezalaka ya mabe te
na spiritualité parce que ça guide spirituel comment on a mutu akei liboso ya tombo ya mutu aolela aoloba ndeka na telemi na tombo oyo so mutu wana ya sali effet oyo e sala mate mama be ekomela ye ezala nile obstacle ekomela ne eloko tele osala alobi on a cimetière to na tomba mutu ezala pe influence. Bon, pour l'anga na oloba autour de la question mo ya bien. D'ailleurs, faut to respecter ba mort premièrement, bato bakufa. Ba cimetière wana ezala ko banga te bato musu ba banga la cimetière. Cimetière ezala loko mabeta. Cimetière ezali esika ya ba mort. Donc papa na yo, ba koko na yo, o baza décédé ba tia bango esika na bango, o ba respira, o ba pemaka. Parce que ça pe na monde o ezala resala maka baza pe bazo vivre, bazo pe mon pépé na spiritualité. Est-ce que vous Zolanda? Parce que nous tout le monde a ba signe, na la sala ba monsieur belé. Na kendara musu na uti voyage tant on a yepé, na zo sola na ba koko nanga. Na yepé ko tikela bango ba ntsamba, na tikeli bango pe ba makasu, na lobi pe. O sengi na loba. Yango mona ka so ke na soit na cimetière. Ozo solola na ba koko na yo na ba mama na yo. Et ça la ba signe pe ça la. Au mona musu nini croix iningani bien et ça li moi fente. Pour dire que eza bayambio na esengo kobanga te bayambio na esengo bayambio na eloko moko parce que c'est sika mabete mutu azoya na zongi na revenir na question na yo mutu azoya po aloba na nengo ya mabe carrément premièrement sika nanu tombo nanu aniatieza ya yete tombo po nazoloba bo po tozotala boketu na télévision Ozolanda parce que ça temple aigle soutenir peu ba musicien. Na lobité que ba musicien ba s'intégrer na ni na biso. To soutenir bango parce que baza ba artiste ya mboka na biso et ba ça la fierté libanda. Et ba mongo bazwaka quand même ba soutenir peu ba orphelin na ba orpheline na bisike belé ba pesa ba ambulance ba pesa ba belé. Tant yo kei na tombo moko boye o ezali ya ba mindele. O ezali ya koko moko ya mundele ozoloba makambo eza na efete baloba makambo na tombe oyo ezali ke ya koko na bino et puis mutu pe fo sala o mabe so mutu asali o mabe te tant ozoloba mabe olandela ye e ba wei o baza wana bazaka na kati ya cimetière bato ozoloba ya mabe ba entité na bango ba koko na bango ba mama na bango ba papa na bango bazaka wana ba contredire yo ba contre yo pour dire que eza na efficacité moko te loba nde basali o mabe. Là c'est bon ozolela ba wei bazali ba pe osunam ba fani na bango ba yoki pe moi na biso bien koko na biso en tout cas azoni ko ma mutu bozo tanke directement ba otake ezala ba o fo ba kotela ye ba ozana efete maintenant yo leli na tombi ya batu na mboka mindele biso toza ba africain hein beaucoup plus toza pe ba bantu biso toko kenda raté na ba tombi ya ba mindele potolela na ba tombi na biso retour expéditeur ya mona ka mutu musu azana connaissance azana amoni que depuis papa nanga bien koko nanga kufa azala décédé non to salela e tombe te eza bénédiction bato baye barango te parce que zali ndaku ya bawei ezarelo kwa mabete donc voilà to komi à la veille ya concert o ebeta banani arena kotala monsieur Bokie chucho moni pa leli na cimetière wana to leli na tombe wana eza tombe parmi bato oyo ba construire ki ya mususu stade ya René za la bongo nde bakufa ayebi ke mutu wana a participer na brique pour stade wana za la construire akele la musu na batombe na bango. Est-ce que concert il est ka bon terme parce que yo ne ko mono déjà boye ba ke boza même siècle ko za na même divinité to na même je peux dire comme agence entre yo na fali pour wana cercle moko batebele babenga ngai batuna nga ba makambo wana trop na to lo bango premièrement biso tozali na temple aigle ezali communauté et tozana rassemblement ya batu nyonso équipé mututé docteur médecin boulanger boye to soutenir batu to soutenir ba artiste musicien apparemment akoyi kozala ko s'intégrer na kati ya communauté na biso te mais biso to soutenir ye non seulement ba artiste musicien ba président de la république o bazo kamba biso o bazo kumba biso to soutenir bango to soutenir batu nyonso
mais elingi oloba te aza responsable nga na ko étaler makam na été quelque soit aza à s'intégrer na groupe na biso je veux pas dire ngo na ko loba ngo te na kati o ya émission oyo pour dire que to soutenir batu nyonso na kati wana question na yo na comprendre ngo pe na bien te pesa ngo pona zwa défense nango bien ne bokechu a lobby maluba est-ce que concert est bêta to e bêta te bon nde toza boye photo e bango bisika nyonso mboka nyonso mabe ezalaka kaka parce que so toke na barisi wana baguerre euti kosalama wana ya kosakana te mais bajoueur bazodeplace baokende kobeta championnat na bango na bamboka bapaya bamusicien bazobeta voir même na basa bacave mais baza na baproblème il y a de morts oyo baza wana na kati ya mboka na bango parce que so totali politique na musique etambolaka nzela moko te bango baobeta musique na bango mpona basuccès na bango mpona eza lokola société na bango eza lokola baentreprise na bango po basoutenir mpe bandeko po basoutenir mpe bato oyo bazobeta musique wana bato mosusu baliaka na nsima na bango rien que ça parce que nga azalaka na bamusicien ebele bato ebele bamabala ebele ezosoutenir bamusicien wana po bavivaka na bango. Ça n'a rien à voir entre musicien na homme politique. Parce que si on l'a dit, fallait pourquoi. Depuis banda carrière nae, nana tika ko yembe la partie politique mon côté. Nana tika la te ko s'intégrer na logo moko politique. Nana s'intégrer parce que bango bazo sala musala o esengi eza domaine nae, eza lokola yo o sa domaine na o ba pexo domaine wana. Pona mutu moko azo contre yo par rapport ya différence ya logo moko eza lié moko te na musala oyo zo sala baboketu wana baza baventrier eza cop na bango basalaka et puis pour loba oyo eza télévision toye koloba makambo mabe te mais tolobaka biso oza bascientiste ntango ozo sala mabe bazopekisa yo na spiritualité na butu na moi bazo faire voir yo barêve oyo ezali ke yo moko ozomona yango mais loko ozosala yango mpona sentiment ozwaka mbongo bomona réalité kanga date lelo émission to sali bomona réalité osalama na ndoto ya type wana oyo azo kobuskile batu oyo azolinga azo faire voir que ye azali fort par rapport ya batu nyonso azo finga ba homme politique azo finga batu nyonso oyo baza or ya bamakambo oyo bango bazosala oyo azo buskile bango parce que ye aza na mboka mosusu biso oza na mboka mosusu soki aza na problème fo akita na mboka apo ya koloba akoki koloba na mboka bapaya te parce que eza na effet te parce que ozotumba bamituka ozotumba bavoiture ya bato wana baza bandeko babimisa bambongo na bango na mitoki na bango oyo bazosala oyo baza or ya bamakambo wana omonaka elomo oyo esalama. Merci vraiment guide spirituel pour na explication na yo pe compréhension na yo na mambo usoloba pour aider vraiment bato beli to comme la biso juste na suka to clôturer émission juste une question ezara vrai ou faux Monsieur Bokechu en kufa nayebi sur vrai ou faux nayebi sur boye pour na répondre yo concert ya fali ekobeta eloko moko esalama te mais slogan vrai ou faux soki a continuer na marge wana aozala décédé vrai ou faux ko kabela mutu eloko il faut oloba no maloba avant kabela ye eza vrai na okabela mutu eloko ezalaka na motema malamu na nzela na ye soki aza mutu amabe soki alinga salanga mabe wana ezongela ye pe landa ye soki ba entité na yo babatelaka yo pe bazalaka na yo soki batika yo en tout cas directement et retenir rigueur te vrai ou faux entre Yona Fali Poupa bon même siècle bon même na répondre aux questions wana tu te poses question na répondre wana bena na répondre te bolimbisa ngai parce que rassemblement ya temple na biso ezali communauté batu nyonso bayaka wana. Merci bandeko balandi ya biso te nazo pesa message bo excuse ngai totika na temps mingi te message na opesa eza boye soki ba o tout baza mposa ko contacter biso ba contacter biso na Temple Aigle TV eza chaîne na biso ba retrouver ba numéro na biso eza kuna ba émission auto salaka eza na ba groupe parce que nazo soka ba pelle belé awa mettre Aigle salanga musala eteniraki te mais na kotala na répertoire na yebi ete
natika ko sala musala te bazo zwa ba émission na biso bazo sala rango bazo traiter rango ko kata partie ote eza très important eza message on a opesa bazo copier rango ba tie ba mamero na bango kuna et après bazo contacter bango batala ka bilongi babenga ba appel vidéo batala bilongi na mamero na biso numéro na ezali plus 243 89 2341 plus 243 89 2341 Maître Aigle Michel wana bozwanga soki numéro na ngeza 341 te eza numéro na ngate bobenga ngate bozala sincère bozala pena na bazala franc bazala vraiment na concentration ya ko tala mamero bien parce que tozozwa ba message wana mingi donc ba nyonso bazana posa basala musala et pas ya Maître Aigle Michel na communauté na biso babangate eza na sans condition bazana pota bazwa portefeuille du bonheur bazana posa bazwa ba code ya beaucoup plus auto zosalela ba joueur bazana posa ba mata ba division biso tozana ba loko auto ko travailler pour na bango pour na bazala évoluer tozana rassemblement makamnyo tozana richesse mo na mboka na yo na ba secteur na bino ezo évoluer te babenga biso to ko réveiller yango to ko pesa bango makambo parce que tozosala makambo ezali commercialiser et puis tozozwa ba revenir nango tozozwa ngo sima tosalelo na musala au moni musala et après au futi biso nécessité ça to futaka ka droit ya instantion na biso et c'est ka tozosala nde tosalelo musala biso tozozwa pourcentage na biso sima parce merci que maître toute une communauté na pesi batunio so baolanda biso en ce moment par intermédiaire na chaîne na biso kitoko chez biso TV na pesi bango mbote et na lingi merci guide spirituel Michel to sepeli pour yambayo merci beaucoup pour répondre na mituna tona ba difficulté aux plusieurs personnes bazaki nango merci vraiment la bande ko balandi chez biso télévision to komi vraiment la souka émission parce que émission zangonga to ko kine jamais au délai ba minutes belé parce que to comme déjà vers la fin yo muto zaki libaku to yo muto continue bondeli ko landa biso un muso comprendre était auto bande o lobela to lobela qui influence ni nezala le moment ba kabeli mbongo le moment lingo kabela pe muto mbongo muto pesi mbongo peu importe aza koto négatif to koto positif yo muto pesi na koto négatif wana influence ezala ni tant yo pesi na compassion nyonso en retour yo monani so zuita comprendre l'émission te comment même na commentaire to benga numéro et Maître Aigle tu as guide Aigle aux ala explication moro excusez soki na kataka vite fait soki osalaki musala soki mutu wana msusu asali nengo ozo répondre ka na message na yo soki esika wana ba entité bato bakabelaka bato na mutema mabe du ozumbongo na mutema mabe soko lobi olandela mutu wana so mutu wana azali rassemblement na ye eza na ba entité te soki aza na ba entité te kolanda ye fo babenga biso tosalaka purification spirituelle tosalaka blindage ya makambo nyonso tosalaka tokolave yo okozala décité et puis okokangama nzoto na yo mutu oyo akoki koloba no mabe ekozanda ye moko directement donc dans ce sens là. Merci beaucoup na bande chez biso télévision, merci à Dinis Monsolo, merci à Louange Matembo, merci vraiment l'équipe technique chez biso télévision pour na mosala kitoko, merci na bande ko balandi, merci na ba ono so bazo rappeler tantôt Lubaku lorsque ba morning ai na présenter émission, merci na ba remarque, merci na ba truc soki nzamba zongi te tokokutana pour na kolobela lisusu o etali makambo ya spiritualité